Bosa ebili liboso etendoke pour na magazine chrétien lingala lelo topesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Boy tozali kofongola yango na bref oyo. Église Centre Évangélique La Résurrection bâtie à disposition ya peuple de Dieu, conférence des fils des prophètes, deuxième édition. Wana baza ko benga yango célébration Shukrani. Na yango ba orateur baza bongo misatu, pasteur Dominique Ngoy, pasteur Hélène Ngoy ya La Résurrection, pe pasteur Espérance Mbakadi ya église de Mangembo. Milulu et bandi lundi 3 juillet pe okosuka samedi 8 juillet 2023. Eza bongo na ba session mibali ya tongo kobanda na ngonga ya 8h pe ya pokwa kobanda na ngonga ya 15h30. Adresse eza bongo moko avenue des échangeurs quartier Camp Riche commune ya Lemba. Boye malamu na kombo na Yesu Masia. Clôture ya examen d'état ezalaki bongo jeudi 29 juin 2023. Natina na yango domaine ya jeunesse ya église ya Mangembo ebongisaki milulu moko ya louange pe adoration pour na ba finaliste nyonso o bazalaki wana. Bolanda nini lekaki na centre ya église ya Mangembo. Et Salema Kibongo, mokolo ya jeudi 29 juin 2023, clôture ya examen d'état. Kasi po na bana oyo bazalaki averti, en lieu place bakende ko tambola pe ko bina na babar, bango bapona Kibongo nzela ya losambo, pona ko zongisa matondi na epai ya Nzambe na tina na yango, domaine ya jeunesse ya église de Mangembo bazalaki wana pona bango. Boyoka ndenge balobi. Je suis venu ici à l'église pour louer l'Éternel. C'est mon ami qui m'a invité, mon ami Bissi. Je suis content d'abord d'être ici parce que la Bible a dit dans Psaume 122 que je suis dans la joie quand je suis à l'église, comme David dit. De venir à l'église, c'est déjà confirmer ma réussite, confirmer que mes pourcentages que j'imaginais que l'Éternel me l'a donné. C'est pour ça que je suis présent pour louer l'Éternel, le glorifier, parce qu'il a déjà tout accompli. Bon, je suis tellement excitée parce qu'on vient de l'Ouest, ça n'a pas été facile, mais le Dieu de gloire nous a sécurisés. Et là, on y a ça là, il faut tchanza Meliboso. Au début, je commençais avec Dieu et à la fin, je dois remercier aussi les bons dieux. Parce que c'est une étape vraiment facilité pour nous. Il y avait d'autres personnes, à Rosa Alléluia, la Mouki, le Biamon Yangote donc. Vu que puis tous les élèves, tous les finalistes en 2023 et en autre, tout ça qui pour glorifier le bon Dieu et rentrer chez nous à la maison. Ndeko finaliste ya examen d'état kozongisa matondi epai ya Nzambe pona oyo nyonso asali ezalaka malamu mingi penza. Nzambe azwa lokumu. Et bongo na ngambo ya Mangembo Mimosa spécial 7 jeudi ya ba chaîne de prière et bandaki déjà kuna. Alors incroyable PXC ya jeudi o euti koleka pasteur Matuluye yende azalaki wana bolanda nini lekaki kuna parce que bandiko azalaki belé pona kobondela. Incroyable percée et si ebandaki na église de Mangembo Mimosa na boye jeudi le 29 juin ezalaki somo bandeko bazalaki wana ebele pona kobondela kasi pona poso ya yambo le général Matuluye azalaki wana na maloba na ye atiaki kaka moboko tope fondation na nyonso oyo koloba manda ba poso oyo etikali ba prière ya kafu ezalaki wana pe ancien Nelson ye alobi boye. Vraiment c'est incroyable. C'est incroyable. Nayebi papa, nayebi niveau ya onction Nzamba pesaye. Mais je ne m'attendais pas à ce que ele kana faso elekeli. Vraiment même dans le lenge elekeli c'est incroyable et je vous garantis qu'il y aura des témoignages incroyables. Nazo saba na Nzambe pona si je dois etikali bo lembate boya. Nzamba ebisaki Josué bosa la tour ya la ville 7 fois. Je dis alléluia le rôle la premier tour to sali. Totikali na 6 tours. Et si tu comme à la 7e tour, Mira et Koko ya complètement. Puis beaucoup percer réellement, beaucoup en a des témoignages extraordinaires. Puis beaucoup y a solo que Nzambe azaya solo. J'ai dit aux autres tous en orateur munene de konabiso Zonveni Pascal azam moko ba kambi na Mangembo Bandal pour na ba o ba yebi prophète John Venis tango ya na Mangembo Bandal yenda interprétera. Donc jeudi prochain tous en a grâce à Koyambaye
un homme de prière, un homme qui connaît la parole. Je vous garantis que moto bomoni lelo jeudi prochain toko bana ali Rwanda et nzamba ko pambola bino. Ndeko yo ozwami na commune ya Ngaliema pe na nzinga mabondeli ya chaque jeudi eza kaka kokoba kino jeudi ya le 10 août 2023. Boya ebele nzambe akopambola bino. Nuit de la traversée, deuxième semestre, ezalaki bongo somo na centre miracle Rehoboth ya armée de victoire et longona évêque Espérance Mbakadi et bongo ye bazalaki na pasteur Grâce Emi Koutino bolanda ndenge elekaki parce que kuna ezalaki somo na butuana. Ezalaki ya koinda mokolo ya vendredi 30 juin na centre miracle Rehoboth ya église armée de victoire ya archibishop Koutino Fernando. Nuit de la traversée deuxième semestre oyo etamboli samaki na pasteur Grâce Emi Koutino kasi kuna invité spécial ezalaki bongo évêque Espérance Mbakadi ya église de Mangembo pona oyo etali mate ya pe traversée bandeko bazalaki wana ebele makasi penza na bilamba ya langi ya pembe kasi na o etali louange pe adoration pasteur Mike Kalamba ya zalaki wana mama Eunice Manyanga na frère Christian Mukuna boyo kandenge oti ya milulu pasteur Grâce Koutino alobi na zondima na motema nanga ane mvula ezala na ba deux parties. Dans le premier semestre, il y a 6 premiers mois. Deuxième semestre, il y a 6 prochains mois. Je crois que peut-être au babanda qui m'voula na bango, ba misusu bazwa ki makambo. Oh, il fallait pas bazoa. Bah Monique on dirait depuis que année banda nza masali nge lo moroté. Depuis que année banda au bad misusu basali ba erreur tellement ébélé en début d'année que personne n'a posé net ba pesa bango seconde chance pour ba reprendre pour que moi ngezo aussi là bango pe bazo eloko. Na Bible on voit que tant nzambe yeso azo kota na Jéricho et yana mutu comme na Ezaché o azwa ki lipamboli na ye. Mais tant azo bima na Jéricho yana mutu neti Bartimée ye pas azwa ki lipamboli na ye. Zaché baza bato na premier semestre nzamba pamboli asali bango bolamu mais na premier semestre on a Bartimée azala kité na deuxième semestre ozu to pesisko opportunité ya bato ebele ngape na jupo opportunité na deuxième semestre lo ba nzambe koleka awate soko pamboli ngaite. C'est pourquoi deuxième semestre nza penza na vision moko tozo yeba tozo loba que na ndenge nzamba zo bima na Jéricho azo pambola pe biso. Aza papa déjà papa mort pour nanga aza lipamboli pour na génération na biso ba génération et l'équipe et ba génération pe ezoya na benga raé le faiseur de roi na yoka tellement ba témoignage belé ya bato belé o ba kutana na mosali papa SP et vi na bango nyonso ebonga et je crois que fermement que armée de victoire zaki na posa ya eloko papa espace na azanango lipambolo amemara nango fallait bazouango parce que c'est un homme spirituel, c'est un homme très spirituel et pour la traversée wana et bonga ki mutu penza ozaki na spiritualité moko très élevée. Na boyende konanga ngolu oyo nzambe atie na bomoi ya mosali na ye Grâce Emi Koutino esengeli na biso kondima yango pamba te makambo ya minene eza koleka kuna na centre miracle Rehoboth ya armée de victoire oyo ezwami na avenue Nyangara à Sosa na commune ya Ngiringiri. Milulu ya poso misato ezaka kokoba kuna na mangembo bet peret et bongo ba chaîne de prière ya ba mama oya chaque lundi yango pe ezaka ka mebolo kwa nini oyo mama Blandine alobi na micro ya Francis Matondo. Ndenge nini makambo yango ekosalema nde mama na likambo ya milulu ya poso misato oyo eza koleka na mangembo bet peret pona poso oyo Pasteur Jean-Paul Bueno nde abandi mokolo ya lundi 3 juillet pe akosukisa mokolo ya dimanche 9 juillet 2023. Kasi pona oyo etali chaîne de prière ya ba mama e yindi lisusu lundi ya le 3 juillet ba témoignage ya solo eza koleka kuna kasi mwana ya mosakoli Blandine Tekaye alobibi. Na lingi na pesa programme ya 3e semaine. Alors uta tobanda kinzamba tamboli na biso asali biso ngolu to komi na 3e semaine tozo pesa pe na 3e semaine oyo orateur na biso azali pasteur Gweno
ya église na biso ya makala yenda zobanda na biso lelo. Alors pour la semaine oyo tozo koba toujours na jeûne et prière na biso tozo koba lobi eza mardi toza na culte na pokwa à partir déjà à 16h30 tozawa mercredi tozali na intercession intense oyo tobakisaki pona ba mama tokozala nango à partir à 8h à 11h. Alors intercession intense ya mercredi oyo eza intercession ya suka tokozala ngo susute tokozonga na ba semaine prochaine tokozonga na ba programme na biso normal. Alors le jeudi tozali na tongo pokwa chaîne de prière na biso comme d'habitude ezali na tongo tokoya ko chauffer na prière et na pokwa tozo continuer séminaire na biso comment cela se fera-t-il. Vendredi pe tozali awa na tongo kaka à partir toujours ya 17h kilte na biso ebandi. Bongo toza na kati ya semaine moko na moko tozo zala na service misato. Toza na service onction d'huile ezali mercredi ezali na jeudi. Alors vendredi toza na service ya mai. Mai kaka o tozo ya kana ngo tozo sala service tozo zonga nango tokozonga nango lisusu vendredi oyo po to sala nango service ya suka pe to kende nango na ba instruction oyo ba kopesa biso. Donc yo mutozo landa biso dans nzela ya télévision, dans nzela ya internet, to bengi yo na no esilité. Soki okoma kité, ozwa kitante, semaine oyo su tozo continuer, tant oyo pesa mela yo pe la bénéficiaire na ndenge biso to bénéficier na 3 semaines na biso. Ndeko nanga mabondeli ezalaka na sukate pamba te satana atiki biso kimia te na yango pe biso tokotika ye kimia te kino Yesu Masiya akozonga boyende ezalaka. Petit déjeuner des femmes de Milulu Minene o ezalaki bongo mokolo ya vendredi le 30 juin 2023 pour na compte ya ministère famille des adorateurs. Bolanda ndengeni elikanaki na elema obasele biso patiti mokite. Ministère famille des adorateurs o etambwisamaka na pasteur Jacques na mama Elisabeth Ambila babongisaki milulu minene na kombo ya petit déjeuner des femmes na boye milulu yango ezalaki vendredi 30 juin na salle de conférence Marie-France Hôtel. Kasi mama na likambo kuna ezalaki bongo metanoia yango elingi penza koloba mbongwana boyeba ete prophète Francis Ngawala yepe azalaki wana bongo mama Elisabeth Ambila na bamama mosusu bango balobi nasepeli mingi na mokolo lipanda na biso lelo activité na biso pe koyi kaka mokolo lipanda anniversaire na ngai pe ezalaka mokolo lipanda bongo message oyo tokoki koretenir nzambe apesi biso eza likambo ya metanoia oyo elakisi bongwama kobongola mpe kobongwama eloko tokoki koretenir mingi ke mutu ata aza ndenge nini akoki kobongwama mutu mpe ndenge azwa nguya epai na nzambe ye mpe akoki mpe kobongola eloko ndenge yo okoki kobongwama ozalaka moyibi olongo okomanda mwana nzambe okoki mpe kobongola eloko soki yo moko obongwami yo mpe okoki kobongola maladi ekoma bonne santé piaka ekoma mpe bozwi ebele. On a retenir car que Toza Banzambe, en tant que Banzambe, nous pouvons appeler en existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. En tant que Banzambe, tokoki ko transformer ba milieu na biso, ko transformer biloko tozo simba. Et en tant que Banzambe, tokoki ko sala makambo ya minene. Il suffit que toye ba identité na biso nini tozali, toko sala makambo ya minene na Nzambe wana. Ezaki vraiment une bénédiction pour Nabiso. Elle est déjà une bénédiction elle-même. Et Oya Lobi Pelelo Ezaki vraiment bénédiction pour Nabiso. Tout ce que nous demanderons à Dieu, qui a bombaye l'issoussou, a pakola mafuta et sopana l'issoussou koleka, parce qu'elle est vraiment une bénédiction. Et atikala nzamba sala ebola mwebele. Bosengeli koyeba te kaka na milulu ya petit déjeuner des femmes, ordination ya ba pasteur P et Salema Kiwana et longo na pasteur Jacques Ambila. Ebongo na ngambo ya église ya Mangembo Kasafu mokolo ya mardi ezalaki vraiment somo kuna pamba te mwasi ya mabondeli la femme Tamar ye azalaki wana na tinya na mate ya pe baloyembo bolanda ndenge nini elekana kikuna.
matatoli ya likolo ya ngomba elongo na molimo mosantu yango nde ezalaki mama na likambo na milulu monene oyo esalemaki na église de Mangembo Kasavubu elongo na mwasi ya mabondeli ya ngomba la femme Tamar. Na boye mokolo ya mibale ya poso oyo elekaki ezalaki lisusu somo kasi femme Tamar ye alobi boye. Yeso kokai kobikisa mokili sa passé par la croix. Il nous a accordé cette leçon pour nous dire que la vie appartient aux guerriers, la vie appartient aux combattants, aux battants. Yes. Vous savez, je disais entre Esaou et Jacob, Jacob c'est les privilégiés et Esaou c'est les défavorisés. Alors est-ce que lorsqu'on est défavorisé, on doit croiser le bras? Non. Son père lui a dit, tu vivras grâce à son épée. Bien-aimé, il est possible, même quand tu es défavorisé, mais tu continues ta destinée grâce à ton épée. C'est comme ça que nous avons dit, par rapport à ce qui s'est dit dans Juge 7, verset 13, que cette épée, c'est l'offrande. L'épée a des tranchants, les offrandes et la connaissance de la parole. Bandeko bazalaki wana bango pe batondi samaki na esengo mingi pe balobi boye. En tout cas, c'était vraiment formidable. Et j'ai compris qu'elle est la choisie de Dieu parce que Makambo à lobby, c'est comme si, vraiment c'est pas comme si, mais le ciel était vraiment ouvert. Elle a parlé des choses qui étaient très importantes et on a retenu que même si les lots aux a défavorisés, mais avec ta foi, avec le courage et avec Dieu, au col on appelle la dernière au compé les premiers. Donc quitte à l'élo dans c'est très fantastique vraiment. Ils ont passé dans bateau, ba poussa na te pa ba raté maman tout les les cas. Maman tellement tellement bien. Azaki mingi azaki préciser na message naé. Ben na ko sepela mingi bateau baza moi libanda ba poussa na pembeni. Ba ko yoka message ya maman o azotea. En tout cas, ndé na yo ki la gaye na ba TikTok, ndé na yo ki a live boy. Différence des amakas. Vraiment na sepele ina invité bino bo poussa na to yokaye. Na yango clôture ya milulu esalemaki mokolo ya vendredi 30 juin 2023 na boye pasteur Maker Makasa ye abeti sete pona ba programme ya ba culte mardi pe vendredi na pokwa pe dimanche na Tongo. Adresse ezali na avenue Djolu numéro 86 na commune ya Kasavubu. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso yango ninga kolakisa ete magazine chrétien lingala ekomi na suka me ya mbotoka bwana boyoka nini oyo makomi na nzambe elobeli biso na pokwa na lelo. Matondi mingi na bae o nyonso bazaki liboso etendoki pona kolanda magazine chrétien lingala. Merci pour la confiance au bozo continuer ko sala biso et toza na juste pour na ko sala bisengo na bino. Alors bo continuer kolanda biso pe na chaîne YouTube MCL TV kuna ndi bokozo ba notification ebele mais surtout bo s'abonner pour que masolo ekinde susu kitoko. Pona lilonga ina bino to suki a mais to komona na mikolo mizali koya tika ete kimia na kolo ezala na mabote mabino to pesi bino. Bye bye.